Komona nga se mami Ekonzo. Na ye na témoigner bonne na Nzambe. Na maladi oyo enyokoli ngai banda 2017. Naki hôpital. Nasalisi ba examen, bapesi nga bakisi ya komela. Bapesi nga bakisi ya kopakola na maboko. Naomona ka changement moko te. Nakia na kisi ya bokoko. Bapesi nga bakisi ya kopirize. Namoni ka changement moko te. Na ye kotika bakisi wana. Na yebi Nzambe kaka asalela nga grâce na maladi oyo. Na kwanzaka kaka. So na kwandi foka makile bima. Soki na zoki na yoki malamu. Na kolala na butu boye na lamuki mikosa soki elinga na olala te. Kaka bongo na nyokwami na souffrir. So na vandi na baninga mwa na bimisa maboko wezate. Na komaka kubomba maboko kaka boye. Nazoka soni na pasi na mutema. Na Nzambe azwaka solution na maladi na ngai. Tout le temps na kwanza kaka maboko. Wona nzoto te kaka maboko. Kaka maboko. Tout le temps kaka maboko na kwanza kaka maboko kaka awa. Kaka na misapi awa na misapi. Na Nzambe asalela nga ka grâce na maladi oyo. Na bondela kaka. Yaki jeudi le 20. Navandaki na balcon kuna. Tango pasteur azogloba. Mutu oyo akwanzaka. Soki amizokisi te. Akoyoka bien te. Tu as des démangeaisons. Des démangeaisons. Tu te grattes de temps en temps. On te dit tantôt c'est un problème lié à la peau. Tantôt on te dit le sang. Au nom de Jésus. Je répands l'huile sur tout ton corps. Toi qui as ce problème, lève les mains très haut. Le plus haut possible. Tu te grattes. Je vois même que parfois tu te blesses toi-même. Sois libre. Nayoki neti nguya moko ekiti kati na ngai. Ndipe na koyaki wana. Na miyebaki lisusu te. A partir ya wana pe nazo kwanja lisusu te. Nayoki na nga malamu yango na yeko témoigner. Nzambe oyo asaleli nga na nyonso oyo banda 2017. Yango na yeko témoigner Nzambe na nga na nyonso oyo asaleli nga. Otuka baninga bo baza na maladi nyonso oyo apese babwakela bango. Baya nga na zwi lobiko. Depuis jeudi wana ti lelo nazoka iso eloko moko te. Yango na yeko kumisa Nzambe na nga na nyonso oyo asaleli nga. Kacha pasi